ndenge ezalaki auparavant nde nalobaki njili esama na 1952 basalaka na batinel ezalaka ya bagidi do outi a partir ya yinkisi okokota venir ya mobimba te mais olekaka na badirection batinel mais lelo batinel on a l'état ateka na yango bamai ebanda koleka pe parmi na banzela na keiti na baterrasse eke boire na rivière njili eke boire na rivière njili alors yango parmi ba difficulté o tozwa donc yango lakisi ke Congo l'état na biso azana ye incapable. Eh bien voilà, merci beaucoup na ba téléspectateurs ya Espace Congo Télévision 1, la chaîne de persévérance toujours. Voilà le lot, tu sais bien que non, masolo ya école de référence de la rapport na biso. Émission na bino école de référence yango yo, émission école de référence, c'est l'émission qui vous aide à connaître ou à découvrir Bakartier na bino nyonso ezalaka na commune Njili. Voilà, on est là avec Jipel Ntsumbu toujours derrière la caméra et ça la bien. Voilà, avant de commencer na ba non lukala lui mo la rapport na biso toujours masolo ya number pe ya mbanga la rapport na biso toujours ba consommer tout. Hein, donc il s'alloukani donc masola il y a TV tiré la biso masola mbanga tiré la biso masola impoli tiré la bango toujours ah lukala lo yoma toujours masolo yango Jipel Ntsumbu. Voilà, avant de commencer la rappel ngama na pesa mo ba salutation nga ba salute na ba baso na moi na suka ba jika notre Serge Bolo toujours na pesi mbote na Daniko Charme talaka yo salaka bien artiste yembaka salaka bien ange tout fie salaka bien toujours ba bino ke makambu yango yo to ba rappel mingi na sous le nzongo unité de la paix à partir des États-Unis 00001 sous le nzongo pepetaz coup de chapeau na ba salute na bino je dois prendre coup de chapeau. Voilà le to za awa émission na bino école de référence le to sa bino quartier 6 na telemi awa telemi lokola na telemi na o na sima caméra bozo mona on eza caméra eza avenue Kanga wana nde caméra balancer la bino image ya Jipel Ntsumbu do balancer eza avenue Kanga eza ndenge nini avenue Kanga oyo eza avenue oyo e banda mo makala kwa avenue Kanga yango wana bozo mona Kanga ni Jipel Ntsumbu do balancer wana avenue Kanga na kati toujours na quartier 6 yango wana na gauche na nga nde bozo mona ngai na gauche na nga toujours nazali na gauche na nga awa Jipel Ntsumbu ko balancer cette image toujours na kati na gauche na nga eza avenue Kikumbi boye kenet eketi na sekuna na marché oyo abengi marché 6 marché Kasai wana na suka wana avokoma na référence ya comment dirais-je na référence ya chambre froide ya solution ya 100 kg. Voilà toujours voilà tout compte donc to comprend toujours de continuer na biso masolo na biso ya na Jipel Ntsumbu. Voilà na droite na nga boye ezali avenue oyo ekaka toujours Kikumbi yango boye ekei boye ti ekomi na avenue wana ya munene na ebiti avenue wana avenue comment dirais-je l'avenue oyo abengi na avenue ya Kilwangu yango wana avenue Kilwangu yango wana munene. Voilà to continue toujours donc avec Jipel Ntsumbu. Voilà, on se retrouve tout juste après les images suivantes d'abord. Voilà, on est là toujours dans le continent, mais on a bien découverte, il y a école de référence. Voilà, c'est quoi yo? Na commune avenue Lunzadi. Avenue Lunzadi, oyo, ezape avenue Moko ya na katika ya quartier 6. Voilà, tout découvrir sous moi makamwe bele na kati ya avenue Lunzadi. Voilà, na zape ngamo te na megobenga be bampaka ya quartier 6 na ba kulutu parce que babake mwana mayele soki akomi esika moko bona mboka moko soki abzuli to ya ba kulutu te seke oza mayele te. On na megobenga mo ba kulutu ba bampaka ya avenue Lunzadi oyo.
ba meko beta moi ba détail avenir auparavant à l'époque zaki ndenge nini pour le loko malunzadi ba beta moi ba détail moi ndambu oyo ya lunzadi voilà papa vous pouvez venir sur okoya papa sur la muke papa oya to sur la muke papa na biso ba kulutu na biso voilà bonjour papa bonjour comment nani comment la famille Lomoto voilà ce briquet beau. Merci beaucoup papa de famille Moto papa oko za mpandi boye parce que tout à la moi venir na biso ato za na venir nini avec Lunzadi. Voilà papa mais peut-être moment ba détail avec Lunzadi na kala ezalaka ndeni po koma Lunzadi avec Lunzadi aki kitoko baba la moma ezo couler mais les longs bomi Lunzadi kolongwa kwana ba tia wenje service avarié à calcité contrôle per service hygiène de kufa Lunzadi comme dinamai do bato comme pepa mai na kata alpang maka avarié maka service hygiène. Est-ce que avec nabino ezala chef à quartier chef à quartier, chef Ariali. Chef Ariali. Président, mais adjoint Ali. Ok. Merci papa. Moi papa, papa, vous pouvez passer de notre côté là, surtout sur la maman, les canons, c'est pas un problème. Les cas, bonjour papa. Bonjour monsieur. Comment nani? Comment Fofana Matwawa na inamovible. Merci papa, na papa Fofana papa gota la caméra na biso papa auto na avenue Lunzadi mais papa so amigo beta mama solo avec avenue oyo comme moi passe moi les gars soutenir yo zape moko ya avenue okolo bani po makambo yesala mapa na avenue bin. Bon, difficulté liboso zaka population. Population zara moké auparavant. Tant que population comme ebelé consommation ba ko usager iloko pe et varié. Alors, ils ont venir ils ont terrassé depuis Flama parce que ils ont parmi ba avenue na quartier ici Nanjil et ça Nanjil en 1952 mais ba ça terrassé. Alors terrassé ils allaient parmi ba biloko et faciliter ramai. Maintenant le rôle biloko wana ezala qui population peut comme ebelé bazo ko utiliser biloko trop ba salité et commis. Mais problème toza na ngweza administration à l'état et ça la vraiment s'il faut parler. Voilà. Chef Yari Azali, chef à quartier pays Azali. Mais zate le là, salon on est bandako ça à l'époque Azaïr. Chaque chef Yari a sensibilisé chaque parcelle. Ce que zate on a convoqué na bureau OK fout amende. Mais les lois eza mutuna mutusa na ndenge na yo omoni mai tondi oye na bazeli obakisi ya bomoni ba venir nyoso emati guido eza le sous le longue o ezala ki kala. Donc ba difficulté ezo ya parmi ezo bon ba venir yango wana. Voilà, amis téléspectateurs, toujours continuer à sonner une école de référence. Maintenant, papa, Ogolani, papa, sauf Fofana, lobby que non, à cause, il aurait posé des dégâts, ils avaient pas besoin de canalisation, il y a maille. Net, il y a 50 de 11 ans déjà, on nous a dit. Bon, Nazaraka, mais canalisation, maille, le terrain, il y a malam. Maille, ça a coulé dans l'eau. Malgré canalisation, il y a qui moi, Moussika, mais maille, c'est une direction, ni ne kobak. Et puis, n'eng effectif, et Martin, à Valpango, bateau à combien belé. Dès que tu as manqué à service à voir, il y a des bosses dans Mboka. Est-ce que chef va venir à la chef va venir ali. Est-ce que pour pas nier ça la marate, vous le maman des faux mauvais salama. Mais quand le chef va venir à son pouvoir tendre tout, il va y avoir non, à chef, mais rien. Le chef a la mode d'ordre de sauter, moi, la population comme un bouillie. Le chef a ni n'a l'air à Mobutu, le temps le chef a Baba, le salon, on tout ça. Ça obéir. Mais le chef a Baba, on monnaie le pas. Mais est-ce que mais salon salamara. Salon salamara sauter. Au salamara. Et ça m'a raté, ça m'a raté. Voilà, papa, il faut faire toujours continuer ma solo, papa, même ça le bima moi, ma lobby na 50 d. Na 50 d, landa bien, t'as mon bout là, na 50 d, ma voilà époque coloniale. Voilà, c'est toujours ton. 97. Voilà. Bon voilà, la 50 vous comprenez, biso wana à l'époque on a wana té, l'époque coloniale on a té, mais la 50 avenue oyo zalaka na ba tamoko moi bien. Maintenant et comme les tamoko na dissocie parce que il y a des gens oyo bazo kota ba moi comment dirais-je ba demi parcelle comme trop moi demi mandat kanza mai uta na ba tol oyo wana ya moni ezo causer moi ba dégâts na avenue Lunzadi. Voilà, avenue Lunzadi pèse avenue mo ya ba tebe ba kenda moi banda les banda papa na biso dernier mot ko lancer ba talao. Bon, dernier mot ça boy. Difficulté à la population, tout le peuple congolais, ils ont beaucoup à l'État. L'État de Moutou, Aza papa moko irresponsable. Pourquoi? Ndenge zalaki auparavant dans le baki unji les sama en 1952. Basalaka na batine les alaka. Ya ba guide do. Outi à partir à Inkisi. Orokota venir ya mubimbate mais oleka na ba direction batinel. Mais lelo batinel on a l'état ateka na yango. Ba mai e banda ko lekapé parmi na banzela na keiti na ba terrasse et ke boire na rivière Njili. Et ke boire na rivière Njili. Alors yango parmi ba difficulté o tozwa. Donc yango la kisi ke
Congo l'état na biso azana ye incapable. Alors ceux qui ont na compte na biso ya njili mais ceux sengel to lo baba bugume se pe baza batu ba comment vivre baza autonome te parce que bugume se nga za natano azara salarié te chef de riz aza salarié te aza irreconnu l'état peut ses pouvoir oui l'administration zo gérer venir mais aux na bo quantité pourquoi preuve année aux un salaire te aibi même pas banque chef arrière bi banque te siko mutuana ese to l'état peut ses valeur mais le bakate suivant le double ba chef arrière ba moment makaro nini pour la banque ba makaro anezaka politique ya l'état africain pour bazoyo esprit ba pesa yo lokola moral ezaka ba code moral e bagé bo banda ko zwa salaire ya malonga ndenge politique africain tambolaka précisément RDC ba koma pe na moi ba makaro na bango e baza identifier mais baza babi toza na monde évolué to côté un système en bancarisation alors so tuni chef ari ay sa ebinzela ya banque ay binzela ya banque te pour l'état ebiété alors bougumé c'est où te ebinzela banque te pas ça na salaire te obo so chef ari a na valeur de sengi l'état azwa responsabilité na ye yango moni avenir et bonga et puis ceux qui bomoni ba venir et comme na ba noto benga ndeti moya ba kuluna pour terme na kuluna eza terme moya et comme au pesa ba on peut valeur photo le ba na beau français ba vagabond ba brigand ceux qui ba commis ba voyou c'est ba commis et ça pour l'état na biso mtaza irresponsable parce que biso en Afrique toza ba criminalité depuis bokoko depuis nos ancêtres ba criminel bazala raté to bangaka Africa bangaka maintenant l'état na biso sera bi service ya renseignement et ça là d'office banana o mona basala ba brigand na bango ba ko sala te ba ko zwa bango lokola ba mbinzo likola ba nzete baza facile pour nous avoir pour nous aussi sa crime oyo. Alors l'état na biso en bref l'état randi mutu akoma responsable na population na ye et ce qui est mal l'état même ça zala makas na ko exploiter population na ye mais za makas te na servir population preuve année au sutura be rami bandi ko liara mutu bile la raboé mbongo ke e banite za taxe bien ça impôt ni na loi constitutionnelle ba koma makambo wana ezate. Alors, c'est quoi l'état n'est pas incapable, c'est ça quoi. Voilà, nous sommes arrivés là, dans papa. Alors, moi, dernier mot, bon, dernier mot, l'état, ça, là, tout, adjoint, ça n'est service au service à voirie. Faisons service à travaux publics. Devait dire que ça s'en est il faut à l'acquis. Et puis, il y a aussi service hygiène. 3 services sont là, on est monté bomimboka. Deux ans à varité, monté au combat à matite, et ce qu'on a matite à thé. Travaux publics, à ce ça, ils ont mon côté. Né à Iba, au fond là-bas, terrassé, bah, rigole. Exact. Service hygiène, nous avons tiré un na wind. À contrôler même, à pas on tenait à qui ou essayer, ni, bah, on a commencé à wind. Na wind. Et donc, bombi, l'unité de on a dit la bise. Pour battre terrassé, monsieur, il est là, et qu'on a ma, bah, tonga, on a moelleux. Donc, on peut faire exemple, terrassé à 5. Si le lot, il faut faire mais condamner, mais ali va tomber on a moins long. Le lot 5 comme dynamo, il faut t'envoyer dans la boîte. Hein? Merci beaucoup, on se retrouve tout juste après les images. Je vais d'abord les images. Voilà, tout ça continue toujours émission Nabino au école de référence. Le lorsqu'on a commis à avenue Kiluangu. L'avenue Kiluangu oyo et outi na sima caméra je vais tout m'en balancer cette image na sima caméra. Derrière caméra vous on a derrière caméra et outi route macadam et non pardon prince il y a ce comment faire route ce comment faire macadam ndenge et maté jusqu'à ti et comme awa na esika oyo jipani tsumazali ozomona na droite oyo ya cameraman na droite na biso na droite wana soka balancer biso ozomona wana ezali avenue briquetier oyo eza avenue oyo bango bateka ba friperie na bango bateka bango batombola blo na bango belé avenue wana omoni alors sabino ezali avenue briquetier. Voilà derrière nga bozomona nde na sima nga ekei ba avenue kuna bozomona wana sima nga ezali avenue ba Sonabata ba Inkisiti kokoma kuna na grande avenue abengi Maître Coquet na tout droit toujours ya avenue oyo abengi avenue je ne sais pas
avenue Kilouangou, c'est Kilouangou, je sais pas c'est Kilouangou, yango avenue Kilouangou. Voilà, tout ça continue avec Jipal Ntsumbu. Voilà, on a gauche dans les alliés, parcelle, il y a Babi Kitala. Babi Kitala, moko ya bandeko na bino o ba rappé à Paris, parcelle na bango pe, yango yo na ba rappé, so na commune na quartier ya bato zanga te ko pesa mama mbote na ba o ya quartier wana. Voilà, tout ça continue avec Jipal Ntsumbu toujours. To ba ke biso masola ko lobeza la pona biso voilà baba ki konsomutu. Donc isalukiani masola mbanga tikela ka biso ya ko tikela ka biso. O ya ba impoli à respect tikela ka bango donc biso a ne musala na espace Congo télévision voilà toujours j'y parle tout le monde balancer biso image to ba ke biso ne musala musala za pona biso voilà on se trouve tout juste après l'image suivez d'abord l'image. Voilà, merci beaucoup na balandi na biso ya espace Congo télévision to continuer ozomona wana ndenge caméra to balancer bino wana ezali avenue babengi avenue Sonabata na quartier 6 yango wana ndenge Jipal Ntsumbu azo balancer bino avenue Sonabata voilà to continuer toujours ya masolo na biso ya éco de référence ezali ne bomoni kaka toujours et pesa makana mwana ya suka badika notre Serge Bolo to continuer no bozomona na sima na ngai na sima na nga wana ezali o bozomona oyo toujours tokomi awa na kwa ya Sonabata kokende boy tout droit ekei ti to comme makuna na maître croquet va venir suivant la avenue ba inkisi va venir sur bozomona wana to continuer mais bozomona toujours ndenge kate sisi voilà na komi na nga na suka na nga émission na bino ya éco de référence ya partie A to baki to sabino dans kate 6 o abengi to na A B et C 3, 4, 6, Kabola, Ndam. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, profitez pour repasser. Merci d'avoir pensé Oyo. Balandaka Bisso à partir à l'Ibanda sous le Nzongo 001 unité de la paix. Pepe Tazkout chapeau na pesibino ba mbote na bino banso Oyo. Bozala qui vraiment attentif m'appelle Miss Mingi ya Rolanda. Mona ya suka nyoso ya bajika. Na pesi mbote na Babi Kitala, na pesi mbote na Morokika. Na pesi mbote na Verti Manzanza. Na pesi mbote na nga ya suka na bino nyonso bolandaka mwana suka bajika na baki tour oyo nde awa na boka na suka tout na komi na suka na émission 4 moi je dis merci on se trouve à la prochaine émission au revoir.